Sala tata ekosalama na baita nyonso sika nyonso bo moyindo azali pamba te ebana ngo lesenga nzika mboto oyo yaki mboto yaki mikoko yango sesengeli elonama mabele na mabele mboka na mboka sika banso bayini bongo bazwami sengeli bongo sango ya fumu kimbango komi ya bayina mokili mobimba donc eza devant na bino bayi moye yambo bobengami yango ya koya te pona koya na ya koya pona koyekola voix eza etelo mon note nakokoma basalaka ndenge bazosala nini obaye bazoyoka fumu kimbango na banzela nyonso ekozala na mokolo bakolinga siko bayekola walongo fumu kimbango bakolinga posa wana ekokola kati ya bayini pekanda ya maya bapaya eza pe kokola kati ya bayini ekosengela biso baitoye yango to milengela basalaka ndenge nini bazongisaka ndenge nini loyembo oyo bayembaka ngo ndenge nini na mosala ya tata mutu nyonso oyo atie makula bengami aza na elembo ya balongo fumu kimbango eza na 20 oye kokutana na ngonga oyo bato ibele baza ntina bapaya na bonzamba bapaya kasi yo ozongeli bonzamba koko na yo eza na ntina se koponama za moponami nyonso esengeli bongo akonfirme ki moponami na ye kati ya balongo fumu kimbango eske bososoli ezali matondo mingi kwa bososoli ezali mona kituka banzala mpande liteleki na mbuba mona bika twasonga zola twasala kisano kati ya mpova ensiku ya batakampungulelo mona kituka banzala mpande liteleki na mbuba mona bika twasonga zola twasala kisano kati ya mpova ensiku ya batakampungulelo alo monke kembo alelo moto vuvamu moto tia ya walongo fumu kimbango ezalaka epai na biso na kituka banzala pande liteleki na mbuba mona bika twasonga zola twasala kisano kati ya mpova ensiku ya batakampungulelo balongo nke kembo alelo moto vuvamu moto tia ya walongo fumu kimbango ezalaka epai na biso ya yaki pavita ezalaka epai na biso ya mbuta machua ezalaka epai na biso bongo nguya nisonya nzila kaka epai na biso soki nguya yango eza epai na biso bavutuka tobeteli bango maboko makasi na tondo mingi nguya pe ya banganga ngunza banso zaka kepai na biso bongo ingeta nguya pe ya nsiku ya Simono Anza ezaki kati na biso ingeta bongo te ingeta amba te vuva mukali nsiku bongo za kotata mokeli balongo ke embo to bongo boyebi bani bongo pa ye moko tata mokeli mopesi plan lolenge mokili kozala mapo bambasi bakota na likanisi basala sengi bongo balanda procédure et toza ko répéter kaka chemin tata mokeli na mokila mosu eloko moko te yo kosala ezangi likanisi soba likanisi ne bongo za tata mokeli balongo nke kembo alelo moto vamu moto tia ya walongo fumu kimbango ezalaka epai na biso ma tondo mingi lelo sujet yango tokolobela to nengwa likambo na biso eza bongo actualité oyo mokili eza kolekela mingi pena bato baza komaîtriser te vocation ya Congo mwana na libota aza na likabone kati ya libota toyebeli bongo ingeta donc libota eza lokola équipe ya bale chaque joueur akoya na terrain l'équipe ana rôle na kojouer ana poste na ye balongo ke donc mboka na mboka oyo esali bongo continent na biso africaine mboka na mboka aza pe na rôle na ye ya kojouer kati ya mabele Afrika balongo ke mboka Congo aza pe bongo na lolenge na ye tata mokeli na bolingi na ye alingi bongo Congo a jouer rôle
me bango mingi soki christianisme epanzana na mikili ya bapaya epanzana na mabele na biso ya filika porte na akotelaka bongo ezalaki bongo empire pe balonke lelo virus wana erepandre epanzani na bainda mokili mobimba ebakumbaki christianisme mpona baraison moko kaka simple ya domination. Peuple oyo aza dominé akoma bongo soumis, peuple oyo aza soumis bongo akomaka bongo faible, et na faiblesse wana nde bakoexploite kibomoto na ye na liyango eza exploite, et puis ensuite bakoexploite lisusu bongo mabele na ye bongo te ngeta lelo bongo mokili ezingami ekangami na mibeko loi des règles et des principes nde ezingeli mokili balongo ke loi des règles et des principes nde esali bongo mokili ya bana bato ezingama etambusama olenge elongo bani lelo bongo actualité na mboka Congo oyo aza na rôle makasi ya kojoue na mabele ya filika e Congo pe bacongolais baza koignore rôle na bango bajoue bazoyeba te baporte bongo implice Congo aza lokola joueur oyo bawatie l'espoir aza attaquant donc a lokola numéro 10 na équipe donc ye faut dribbler il faut marquer donc bakokanga ye mingi na cas adverse bazopia déjà la consigne que moni 10 na bango wana soki botiki ye wana problème na bandi na bateta ndembo elekelaka bongo bapesa pena consigne ye moins 2 ou 3 joueurs soki azwi kaka bale c'est il faut possible même kotakle ya bima balongo ke elekelaka pena bongo biso bapesi ye temps alors aza na tactique déjà aza na mayele ya dribble soki adribble bamonge te kokota mingi tokozwa défaite ekongo aza bongo alokola 9 to pe 11 donc aza lokola meilleur joueur kati ya bajoueur attaquant oyo bazotia elika ete amarke aganye se équipe e bakangi ye sikoyo ebele akangami moya soki azwi kaka bali bayeli ye ezosenga ye mayele koleka tactique makasi po alakisaki aza meilleur joueur balongo nke alelo moto vuvamun moto tia ya walongo fumuki mbangu eza na pamba te walongo fumuki mbangu na mokili ya molimo adeside abanda komonana na nouvelle ère bien que fumuki mbangu si aya parce que bokoki te kokamba bokonzi ya bayindo soki mokonzi mokambi ya molimo na bino aye kopesa bino principe te barègle te fo ye moko aya abotami na mwana bato aye akambi bino yamba alakisi ndenge bokokamba balongo ke atiki lolenge ya kosalela zongi akozongaka lisusu donc ye aza na motako te akoyaka kozongaka efumuki mbango alakaki mpe akozonga lisusu donc fumuki mbango aponaki kobotama na mboka Congo mpo Congo ezala na centre azala bongo motema azala bongo pivot azala bongo cerveau moteur ya révolution culturelle oyo toza kosala na révolution spirituelle oyo toza bongo kosala oyo ekeya kopesa ouverture indépendance matérielle balongo ke yana ntina mboka nyonso prophète abotamaka prophète nyonso apesaka prophétie mais mboka nyonso nzambe ayaka kobotama loposo wana ekomaka mboka moko ya kokesana Arabie Saoudite mboka kokesana Israël mboka kokesana balongo ke kesanaka bamboka wana nyonso mais taske osor ya Congo mpe bakongole total ignorance lelo mwayinga tolobi bongo mwayinga kobala bona manaka bapaya mois d'octobre 10 mois le 27 2024 pour la nuit ngonga 13h14
bayindo lelo basombi mbunda na bango na mbongo na bango et basoye bakiti na bango balue basali batongi mpe batempelo kasi mpona gloire ya nzambe mopaya oyo aye oyo bana ne bayaki konyokola biso bateki bakoko eske ekokumbela biso mababe to lipamboli ekokumbela biso mapamboli to libabe pamba te bakoko bakotraite biso toza bongo banani batraître tozotrahi mémoire ya bancetre na biso balongoke parce que l'église catholique lere ayaki atravaki na baadministratif wana azalaki bona mapinga bafoxe bacontraindre koko ete ye moko atindi mwana nini école de dimanche ye moko achange kombo bafoxe ye pamba te poudre ya kano mpe ezalaki bango te bakezwaka moko na chine to balimi kaka kotambola bango nde baza bapelere batambolaka kaka mpona koseme terere banyoka bazwi poudre kuna bazwi masasi bazwi nduki kuna baye komenase biso ekoko andimi emwana botemi akanisi ezali ya malonga okenda na église toka kokenda église bongo eza kotrahir bancetre eza kofinga kiboyindo posolo toza na bahaïtien eza bongo fruit ya colonisation tona ba nord américain eza bongo fruit ya colonisation déportation esalami moni et déportation esalaki ezalaki pillage de valets tolobaka bamemi bato atina bacerveau bagénie na biso bake basava na biso bake e bango mpona bake kopesa le meilleur te basali bongo évolution scientifique na mikili ya bapaya bongo balongoke tiaka na afrique lelo etikali totikali na to balokola toza na bamanioko mais moto ayebi kolamba fufu aza te parce que bazwi mama anolemela biso fufu otia boye teba ozomosa boye teba obaye nao comme nous avons collié nous kaka bilei ozomona kaka kolia kaka wana posa kolia fufu parce que manioko bo maîtriser kite koye kola kolamba bipuka bazui bipuka muto kolamba kwanga bakena ye o meka boyo kokate po oye kola ki yango te balege biso yango te baye kozwa biso par surprise bakena biso bake biso donc bakoko wana balongoke comme na devoir sacré bakoko wana bana bamakila wana epanza na mikila bapaya évolution scientifique oyo tozomona nyonso batelefone baminda basignalisation tozomona moto moyindo ascenseur moto moyindo lampe moto tosali makambo ebele mais en état basclave makomba bapaya ye bacerveau wana ti lelo makila ezokontinue kaka kosala mais sous dictat ya loposo pembe balongoke nde bongo makambo oyo toza kolobela awa na poko oyo na nsima ya zanga newa likambo na biso ezali bongo changement ya constitution balongoke changement ya constitution donc bato oyo nyonso baza na baréseaux sociaux bakotaka baomona ete makelele debe eza makasi changement ya constitution pamba te discours ya nkumu yekolo na eteni ya kisangani na place de la poste ya kotango tokoma na ntongo mpena bato bakimaka mbangu bamataka beza mpena poste ya poste eza mpe na makiso na ville alors mokonzi ya mboka alobi oyo ebandaki koloba na sisi alobi yango clairement l'intention wana ete changement ya constitution to bascule na 4e république balongoke donc changement mingongo ekiti sujet oyo to thème oyo ezalaka bongo ngamba kosepela te mais toza wana mpona koloba bosembo tatamo balongoke alelo vuvamu ya balongo fumuki mbangu matondo mingi na banzi tata mbangu ti botelami ningwa pumba pe botelami bokilama te ya botelama tokimisa bongo bongi totelami biso pansa matondo mingi na banzi constitution va changer te
kasi nini bongo tokoloba mobekoli kunzi oyo esangisi bayi ekolo emokili esangani bongo na mibeko na barègle pe ba principe nde sali bongo mokili na masivi ofanda bino nde bongo esali ete lokola constitution wana déjà bayaka balingaka kaka bachange est-ce que bachange yango mpo baremplace nini bachange baarticle to baremplace na constitution mosusu donc baremplace mpena constitution na constitution mosusu nini bakotia oyo ekozala ya bokesana ekozala terrain général. Est-ce que opportunité ezali, est-ce que nécessité ezali bachange constitution eza malamu mpe eza mabe to ekoservir kaka ka moko mpe mutu moko na avantage na ye bachange bon constitution. Donc rapport de force wana est-ce que ça équilibré nani akomene rapport de force, est-ce que la population a grande majorité eza d'accord bachange constitution. Changement ya constitution na mboka Congo vuvamu alongi na ye. Changement ya constitution na mboka Congo vuvamu alongi na ye. Makambo oyo lelo ezolobama elobama kaneleko ya 4 président bongo te changement ya constitution ani elobama depuis kutu toya bongo na bokonzi oyo elobamaki lulenge elobamaki lulenge makeli esalaki diaspora mobilisé et banya kuti koyoka te lisolo ya changement ya constitution bongo balingaki te koyoka lulenge balingaki te batelamaka basempozaki batelemeli mutakabangi et na classe politique ni mobimba mais en aucun jour déclaration ya nkumu alekaki asalaki déclaration ya changement de constitution donc ba prêter ka ba intention. Est-ce que changement de constitution ana za mabeto eza malamu ngeta surtout koloba ete changement de constitution eza malamu faut ba changer ba oyo eza kosimba te pamba te esalamaki lolenge yango esalamaki na ba cerveau ya bana bato bayindo ba congolais mais il peut que ça qui te battre la paix libala ndenge za ko fonctionner pour tous abiso nyo sur la planète terre c'est bon bazo appel soni ya libanda mais esalamaka pena na ba congolais na bana bayi ekolo Congo ba cerveau na biso mutu esalaki yango kasi conseil ba ko changer pour to continuer na ba parrain christianisé parce que comme ekolo soki komba mo ya papa na molimo oyo aza soki na soki dans soki nani soki azaka ka christianisé donc soki ba ko permettre ba changer constitution soki to ko linga constitution ba changer na limiko ona ngonga oyo et to ko senga na bango ba changer ba longola Congo n'état laïque wato ko pesa maboko na losambo na mobilisation et ba longola Congo n'état laïque Congo iso na bon état kimbangiste pour permettre biso Fumu Kimbangu azwa bo continuer na Congo ayala po Fumu Kimbanga nyoko mi po na Congo wana ayibelo ka mutute azumasi ya mutute et meba kize kaka ina mate azote ya pe atei ba congolais ba ndekone ba indo abikisa kibana ya Congo ne memie na boloko donc innocemment azonyoko ma tilelo donc na présidence na mutu ya ekolo ekokite kozala na bonzambe bapaya ekambe ekolo boko sala ke loko moko te constitution iko changer soki kuna bakotia penza na koloto makasi kete bongo na ba bureau ya l'état photo ya walongo Fumu Kimbangu ezaka likolo ya photo ya président bo grava ngo pena bakomi yango po eza na tina fo Fumu Kimbangu to reconnaître ye na liti na ye na mobimba na yango na mwanda mbute te parce que j'ai ba politicien les bazolia baza na connivence na l'Occident azala ba privilège na ye akotala kutu te makama boyinyo soki akomi ko bendana akomi nationaliste akomi bon koloba bon na sort lokola zozwa part na biso bayindo nzoka pokune ebebeleli ye
balongo ke basalaka bongo wanaje bapoliticien la boliki ezoyinda yinda mpona akomozonga sikoyo akomozonga na maloba akomozonga kula aza na bino te moyindo kiboyindo ezomonisama na ezaleli ya kozala mokolo na mokolo na koloba mpe na esaleli na yo. Constitution ya mboka Congo d'une manière ou d'une autre, constitution va changer, oui. C'est possible, va changer parce que le rapport de force est équilibré. Chance Yamouta, Tshisekedi, Tshilombo, Azabo na machine de guerre, IDPS, force du progrès. Et puis, na mayele oya kubotama ayebi comment obtenir eloko, comment manipuler. Ça va qualité au bateau ba botama nango. So tali papa Tshisekedi makila oya bimeli bazaki combien? Baki 13 hein parlementaire. Mais tani natikali mo pe na kari pe na flamme na moto wana yemta atikali nango. Donc ça iloko mongo ya kubotama ayebi comment na kolobalika mpona somba population oyo. Comment on peut diaboliser ba oyo po ba pesa na crédibilité. Eza tactique, eza mabete ya malamu te, eza lolenge ya constitution, c'est ko bino ne bo comprendre mutu. Hein? Tozana na tina ba mayele nyonso, mais mabeza la kati eza ka mayele. Et comme ka mabe pona mutu oyo mabe mayele wana esali mabe. Ba longo nke Kembo. Ba longo nke Kembo. Donc mayele eza ka mayele. Mayele comme mabe na mutu oyo azwi na désavantage ma yele wana bongo te abotami na tactique na mayele wana. Alors yeko sala les eza ko sala lelo passé comment na été ba problème social là bas na ne vu solution te ba moko pou changer constitution na devoir nini na finalité nini ba prolonger mandat to ndenge nini ba bazo banga ko éterniser na pouvoir oyo bakizaka pouvoir élégir. Maintenant, on a moko na l'éthique spirituelle. Déjà, et le bama kana nisonyandi la fumukusu kiam de la pan nangola. To sengele ki metata et pas ya zalibo molai va mo alongi na ye. Parce que to bana koloba makambo oyo. Makambo oyo. Chaque mutna mutane incarnation na ye. Ane loko oyo eza spécialement fallait ye asala balomoke Kembo tozongi sabatu na christianisme pour baïbola na biso na itando basosola Jean-Baptiste ko sala rôle à Jésus te pani kaka ye te fais la kaka ye Jésus toi toza ndenge moko te donc mon il faut si faut bonzambe tanga na kelasi toza ndenge moko te donc Jean-Baptiste a limité ki na oya ye habité fali bongo ngai kutu Jean-Baptiste dans la pouvoir te ya kolonga même basapato na yo yabité ça là on peut tout compris écriture Jésus a s'incliné Jean-Baptiste a bâti mais à quoi on doit devoir à quoi on doit musala ya Jésus te Jean-Baptiste ça là azaki une énergie wana te atinda maki pona ngote ya limita kine wana balo moke donc ya maka musala muntu wana faut yenda sala ye personne na ye sala boza misumi bale mutu mokasi kati na ibino ekesani tozaka ndenge moto na mokili balo monke Kembo nam tazo etinda na ye pwani kaka ye po se feza la kaka ye donc mai o fele sam na 4e président toratango na suite ya incompréhension papa ngwanda za responsable makambo makambo mususu bakoni metba ko finga ingeta eza bongo on peut pas plaire à tout le monde tebeli bongo ingeta bongo te c'est impossible de se sepela na yo badi wana mutu na makantino longola makambo to wana oloba yango tata kaina biso se rappeler fufam bitama kuza mukana ko ka makambo to loka na sango oyo babi fufam eza bongo bakabiliste même bakambi mususu mitu ba longola makambo oyo yo to yozo masusa makambo oyo bakizaki fufam 4e président yo ko eza donc ikoza la débit il y a un conflit où il y a un peuple. Il faut qu'on ait une conscience. Il y a une punition, une incarnation, c'est ça qui m'a dit. Il faut permettre que les gens qui tata à la passe.
Keba utuko koza pena difficulté pia otanga na kokoma. Po fo futa ni kana so oyo sala kiliki. Ezaka pe de punition ya tata mokeli. Peuple oyo azo yokate ba ko tindele mukonzi oya kozala bongo na mutema te kozala bongo mabe po mekolo wane bonga te peuple sani anyokwama bonga bongo zo mukonzi mabe oyo a vedi passe na bino apesa mukongo fo boza mukonzi kwa ko nyokola bino po lelo peuple congolais otali pe na boye mais oui peso na mawate peuple wana zo nyoka mazo continue kokumisa Yesu ozo ndima te comment ils ont kumisa Yesu o ba débat ozo yebi ke Yesu ne passe ya bayindo Yesu aza bolangu mpona biso te christianisme wana banda e ya fruit na mwa liboso vente d'homme eteki bato catholique ne mama o ayaki ya maboti boti bana ni binza maboti protestant maboti amelisali bangba bimi bapanzani belé mais référence kaka nini Bible Jésus azanga mama dani Marie o azanga tata donc neka catholique ka présenter Jésus en na mokili na neka catholique asimba d'écriture na bango Bible wana neka ba continuer kaka ba changer le côté ba lo moke bon moté ngeta lelo constitution wana ba changer est-ce que ba combattant bazo lo bani ba o ba finaka vuvamba lo bani et lelo bato bazo senga kaki un président pardon en particulier oui esengeli bongo elekela bongo po ekopesa na pasi okongo azoleka nango na bitumba okongo akobunda ekopesa sikoyo maturité na peuple congolais oba makambo oyo esi tolekisa ya yango il faut eleka boye il faut mutumbu il faut kaka facha sala bongo eza bilaka tata il faut peuple na nyoko mais il faut eloko moko eya koprovoke konyokoma ya peuple wana faut peuple wana lia il va sur abi faut lia na makasa ya manga aye pour kolia yango il faut le moko ebimisa ko peuple silika ba pas imposer donc il ne peut pas imposer peuple pas imposer et puis peuple on s'en diviser pour ba pro fachi bazali kobosa na te bazali azaki élu président on dit qui est président ceux qui vous êtes d'accord te mbe peuple atelamaki de kaka ba bi ke facha azaki 73 wana peuple ngaka boya mais peuple akani amuni ke bon ça va donc on dit que facha za majorité alaki massivement élu yingeta apona makilo nkumu ye ekolo 5e président ce que beaucoup pi mêler changement constitution pour nani et bon ça la rapport de force total la biso qui peuple total mambo tebe pa ekei et pas ebandi pa ekosuka toyebi ndenge ezali makambo et ça le kola bato baneko ya ko défier fumuki mbao na nzela ni senganzila pona bali toke doko longa to zukup bazo kupa donc pouvoir alongi na ye et il faut mutu ba potana déjà point de vue église catholique aza d'accord te ba réviser ingeta faut ba konya so ba bunda faut les personnes bundisa catholique et bundisa na ba politicien sikoyo mai ni ezawana ba politicien oyo baza na ngambu ya fachi moni mai la sala mona avana na début ya mandat pour ça comment na fait ya mandat na ye asala ngo déjà bati balia kile ba biazo kini ka ba des ordres na ba caméra na ba wala baza bato kesana poko ma pa caméra comme poza le lembo za ma sécurité poko ma pa bemba comme poza le lembo po baza combien batanga classe moko mais ba comité ba mende wana ba bota mina bilembo na bango eza blague mais bilembo siko yesala ma pona décision ya Congo bongo te ibote mso pona ko détruire parce que les ba opesa les maires na bango te tata Kembo tellement te ba osala elembo na bango te po balongola biso na bokambami ya loposo pembe ba botola mabele pa loposo pembe ba konti ko enrichir bango moko batiki peuple wana bongo. Alors lelo oyo a joué tactique moko so ba comme na difficulté ba s'opposer na fachi pamba te ba ko perdre ba ebonga wana so ka perdre ebonga wana la population ça déjà mal vu
wapi oyo ekosala ete bakokenda na ngambo ya mbuta faci bake na ngambo na ye population amona bango mabe population amona majorité amona pena condition bachange tupeminaki kabila ndenge ya kochange yango bakoyi na motambo donc bakoyinana lokola bakoyinana elokola bokonzi ndenge mpe ezokendele wana eza manaka na bango ya mosuni manaka molimo opesa nini ezali l'homme propose Dieu dispose tata mokeli mpa na manaka kongo lokola bamboka nyonso te ya na programme mobima fumuki mbango asala mpona kongo po oyeba peuple wana domine yeba ni prophétie elobanga mpona ye baarchive eloba nini mpona kongo balongoke eza etumba donc ndenge tookende betweba ete bapoliticien mpai tozokende oyo tu bazolia mbongo illégal ya kongo bakofuta ngo na batravaux forcés na babilanga bakosalama mokonzi moko akoya koyaniza teke akoya ete akomonisama akozwa bokonzi na kongo akofuye na lipasi na niveau moko mpona mpe valide na oyo bazolia mbongo ya kongo illégal badetournement bakofuta wana batravaux forcés omona penake ye wana bilanga bakati ya penake 30 bilanga pa tozokende ligne ya rouge bakofranchir yango ko fo bafranchir fo pena suivre esalama kondongwana nani ya kolonga il faut baimposer constitution oyo babalingi batikala balongoke population fo afuta mabongo pamba te kozanga koyoka walongo fumuki mbango na nzela ya vuvamu babangi bongo koyoka toyebisaki bango bazozonga kopesa raison na adage parce que fumukusu alobi eloko oyo babi ba adage eza bongo babonzambe baadage kala eza babonzambe babi vaut qu'un diable que nini que un ange viendra vaut mieux que diable oyo okone diable oyo oyebi vaut mieux fanda na ye kiozela ange oyo osali oyebi te yango adage yango tozala ebandaka mpe koloba yango yo tozala or bato bandimaki teke bana ya deux grands papa Tshisekedi na Mbuta Laurent Kabila Muze bakokaki kofanda na baranking oyo bazalaki nango les deux partis base réconcilier batata esimbaki te mais bana basalaki preuve passion moko pacifique logique efaki batika bango bacontinue mais église catholique lelo soki amoni danger ye mutu aboyaki mariage ya FCC na cash bongo te catholique aboyi soki azoboya constitution mpona nini andima changer constitution bandima po mwana elaka Faci ayekoya po ange Faci ayekoya botika ye asala soki 7 ans soki pe 30 po bini bosalaki 32 ans kuna basali soki 21 na 18 ans na 3 ans et bango batika bino basala kaka 10 ans bakolika ba mécanisme bomo eza etumba bobunda sima bitumba oyo bakobunda nde ape masiko yo congolais na difficulté na souffrance parce que bazali na passe oyo eza tout bien bazwa mwa lipa mwa kuna mais ko passe siko ya chaos wapi o sikoyo une grande majorité bakozwa conscience na passe oyo ekozobeta Congo kala te bakozwa conscience na yango enamikila bapaya mpe awa oyo bakokanisaki baya kobwaka bangunda Trump mpe bongo akozwa bokonzi na ye akozongela bokonzi na ye kuna mpe na Europe kuna mpe Marie Le Pen Eric Zemmour bango mpe bakoyala na bokonzi po sikoyo l'homme noir mpena fa souffrir mpona souffrance wana ekipesa ye mayele balongoke tofandaka makambo todiskute wana na rosha tonaketia bandeko moko na pwaya alors ndeko wana todiskute ka mambo ya 4 président na ba 2015-2016 tozondongana na bango wana temaki po idps leki makasi ya siliki biso nazalaki na munduki tata ngu nzambe na betio masasi na tele na totala ndeko oyo bien koye lelo epa ya za azoloba nini aloba nini endeko yango temaki bambalobaki na fandi silas na tali na fixe regard
yekoleka ya bondi pe na bomone kobunda bayebata mateya oyo bandeko apres ya bayebi nakoya bapato benge prince ala munene jidoka tata tandi bazalaka tata batimba bazalaka maroke bazalaka bandeko mais yo pesa ba argument na yo zotombokela boye nini habité soki munduki na pete yo kama sasa parce que ba akomaki au bout de souffle ako askoloba iloko te parce que na débat pena so tokopoinse yo mpenza topoinse yo mpenza alors esimbi ntango lemo okende ake Brésil d'abord faute nana asalaki nanu avant nanu wana abenga na ndako ntango ndenge oteyaka noka bien te ya koteya na ndako débat bible kozala tout ça tosola ngo bia eza wenze nake nakutie na mwasi na kento mabon sava kasi toye tosola tout ça otata monzanga na chrétien makambo yo benga te na bomita na ngana je la ndaka suna yema ya kuti na débat atomboki ake Brésil po ya ake na azui visa Brésil po alukanzela kende kwa toya na États-Unis akomi na rapport à Brésil abima ni simplement ça visa ino normal mutu moko abima kaka wana yebisi na ba fuma asimbelanga na caméra asimbise caméra simba ndekwana aleki ya bimina soit tali bintata ba ça va atwa bima umeli anabima kaka omecha caméra cheka mpo ya mutu bichaka cheki ndo simba ba cheke bu clock na kati balongo ke kemo bakanga kaite bakange na ko awume na Brésil bazongisi Angola kasho na Angola awumeli abimi parce que soki tintanya abiona ken konko mona mama bana kenda kongo likambo te likambo musala oyo masala kama sekiti kozanga koyoka programme ya sonya nzila peuple kongola konyokwa mutu na mboka za na mutu moko ako représenter botata mokeli nabi abo mazaka mutu Abraham aviva kazaka mutu azaka peye moko te baraka batu mais abo mazaka ko représenter botata mokeli na bango bongo bazaka batu na bakanda na kolia na kosilika na baerere na bango mais azaka ko représenter divinité na bango peuple na bonyokwa constitution il va changer ko population pe so aboyi atomboka abima totala banani bakolo kondongwa na wana zako désavantage na kaka population yo kanisi penza Kabila za ndenge mwana batu nyonso pa koma ndenge akomi wana oyo bobuki lokuta papa ni boboyi kaza papa na yete mama na yete ikolela ya mutu wana esi ukumba pina bolamu na mboka akambaki bino kolela na ye pasi na ye na mutema yokumba dysfonctionnement na musala ya sala comme président de la République tozaka ndenge moko te batu nzambe bakomaka banzambe bazanzamba za mutu mutazaka nzambe toza différent na mokili balongo ke donc déjà Congo a déjà 5 présidents na loboko ya bomama mutakazavu bayaki omoneti asanganaka na bato nyonso mpe azalaka moto akende voile azongisani makoki mais azalaki mpena molai te na azwaki mpena tante azwi tante na sens ke asalaki oyo ekokaki te sengeleki asala et atrahir parce que début kaka ya indépendance andimi catholique azala atikala bongo religion d'état balongo ke nepasi yango wana mbuta mobutu pe ayekoya mosapi ayaki pe grand na ye na lolenge ya politique ya repo authenticité mais asukisaki yango te e mbuta yezeli Kabila alaki plus na bango nyonso molai parce que ye pena alakisaki boyindo na misala 3 ans kaka mera donné changeaki na mboka Congo révolutionnaire donc na époque où ce qui nous est Kabila zalaki à côté mokili na multipolaire oyo ekomi oyo choix eza alingaka kota Congo na BRICS ko alingaka kota Congo na bloc alingaka lunga pe na bloc occidental
yalingaki asala alliance na Poutine n'époque musée déjà ba bombe ba obi comme ya kosalama révolutionner état d'esprit na ye ko linga te Congo asombaka biloko libanda faut biso moto ça to sala parce que ba ingénieur bazali batama ila Congo bazali et toye na mbuta Kabange ayekoya asali akoye bongo kosala et tozwi bongo mbuta Fati et tokende na 5e loboko oyo ya bokasi po ende kobeta toyebi te correction ya mbuta kasi koya parce que mbuta kasi kobosana te azaka roi babenge mpena roi kasa donc so omoni changement ya constitution eza sentiment royal etondaka kati ya mokonzi parce que toti na biso na ba royaume na biso moto abaskilaki mokili yati te na système présidentiel eza bongo loposo pembe bongo siko eza na incompatibilité na bana na bato ya moni bazobunda atikala plus longtemps possible parti te mais ye la personne atikala parce que makila royal eninganaka moni sécession katangezi est-ce que tu mets à Belara roi atikala roi mais sécession kassayen kalonge alingaki ya komanani mulopo e roi donc sentiment wana etondaka kati na bato ezala bongo makila moko royal donc toza incompatible na système présidentiel nede ya mpepe oyo ebandi est-ce que tozozela mokonzi akoya akorenie comme roi po bendisi oyo eza déjà koannonce mopepe oyo po changement ya constitution eza bongo koumela plus longtemps possible na bokonzi koumela na bokonzi mais ndenge ezala bongo avantage makasi koumela mpo na kolongola Congo bokambami na maboka bapaya lelo oyo toyaki ya kobenda déjà Congo na 4e président déjà badiscours na ye koloba na ye façon d'être na ye aza trop occidentalité alingi na occident mingi te akoli donc aza abendaki ya Congo so Congo azozonga lisusu epai oyo babendelaki tomaso na difficulté faut se dépenser beaucoup d'énergie kobenda su Congo po Congo abenda Afrique ezonga na maboko na biso era ba secteur minier belé na mboka Congo o ni soda congolais ni politiciens akendaka eza ba américain ba français ba anglais et puis na ba chinois yo okende kuna yo nani donc minerai ya Congo za ko servir ba industrie occidentale et continuer ko prospérer pour na ko yana ko dominer sur biso donc toza ko armer ba ngunya na biso ba lomoke Kembo mais lelo oyo tozo benga Paul Kagame Mungunya ingeta certes aza ngembo mais ta décision azui soka wumeli eza positif pona bandeko ba Rwandais c'est positif ndenge ni azui décret loi mobimba voter akangi 5000 églises abibote à contre idéologie ya parti fona recyclage c'est même tout le cas ya mona te balo moke comme d'assemblée za na mboka na Congo pona ba désordre kaka. S'il faut changer la constitution, pour changer un avantage à la population, pour que l'église soit là, et c'est la ligne. Il faut qu'on kangango. Il faut qu'on kangango. Mon bec au pena qui est, beli kita tikita, tcha, donc binde aux ananas, bokeno sona bilanganan. Bon, mais va te pouler, ba dimanche, bokaiba te bina. Ah, on a mis ba pa dimanche basalaka. Bon moté. Après maté, mutu aki musalati. Ah, basalaka dimanche. Est-ce que na Congo misala ekozanga bato? Ta mabele mobimba bilanga mabele za peuple so azokufa nzala mabele za ba Congo za comme ne ko tsa ba tintani ba mabonza boke soma ba Congo bosala mabele na ba province ba village na bino est-ce que tozana mabele ya ko bokola ezali ba espace ko bokola ezali so mona mbali ya so mwasa so mbali bazo coûter combien au fond de na repesa di mo pesa o so mbade so bokola ko c'est et to stopper babiloko ya libandi yaka na mboka Congo ko stopper yango donc changement de constitution ingeta eza etumba rapport de frères total et pas bakokende babunda poto ko s'aligner te na catholique te donc point de vue catholique eza malamu to mabe yazaka mutu mabe déjà parce qu'il a permettre l'Afrique za chaos grâce ya Congo za génie pe Afrique aussi nyonso za génie pour Congo za génie tam ko Congo ko tela ma Afrique salini etela balongoke Kembo balongoke Kembo bani tumba tozo basculer village autozui
village autozu ya 2025 oza matata milenge la village autozu na mikila bapaya pe diaspora il faut souffrir na pasi oya yokisi azangisi bilaka 4e président diaspora pas souffrir na mo oza pena mukanda bazongisi yo oza na mukanda mais un rien faut ikala mutie libabi ozongi pe ozongi pe préparer ozongi pe lokuti su fachi aza kuna pe faut pena pe akonyo kwa mele ba faute oyo et bato bakotikala bana biso to biso moko lia tokopolo tokoma deba mbotamu epesi to mayele makambo tolekisaka ngo reza susu te mokonzi oyo sikoyo akoya akolakisa kiafrikanité na ye kiboyindo na ye bato bakobanga kosala erreur oyo basali na 4e président donc mambo elekisa positif eza kotangisa moto nafo etangisa bato il faut afaci azala ndenge azaka abongo fa azalaka abongo faci mpe aza motinda me tata mokeli aza motinda aza moponami président Tshisekedi Tshilombo aza moponami ya tata azosala eza positif asala bongo na pepe wana pour pepe moko impossible totalement impossible pepe wana balongoke Kembo balongoke Kembo alelo moto fuvamu moto tia ya balongo fumuki mbangu eza kepa changement ya constitution ya mboka Congo fuvamu alongi na ye tobundelaka makambo oyo prophétie bapesaka yango maboko indépendance prospérité la kama na 4e président et 5e président aye koya na influence occidentale te ya bango bana mboka arrangement te mais akotaki na kipwanza nyonso et akuti Congo au bon port akuti Congo sika malamu mais lokola bilakeli mabele ki mingi na population wana matoi mangongi population wana ifalaki aleka ndenge azolekela kaka boye falekela kaka baportise nyonso bayaki contre batelamaki lelo kutu bakomi kosodomize bango mobali bakomi si omwasi bamosusu baki en exil oyo batelemelaka pena 4e président eza bongo na ntina fimbu ya tata ebandi sikoyo pena kobeta mais ekopesa Faci motema oyo aza nango wana ya su makasi donc akolinga su bokonzi makasi akolinga bokonzi po te bokoloba na matoi nyonso leka mais aza civil mwana ndenge pembali asalaka moto akosala boye militaire epuis bazwi pouvoir oyo na alleluya meni te moto akabanga azwi pouvoir oyo na prix disa na risque ya vie na ye na front afandaki te azolia te azwi bokonzi na front bandimaki mpe andeko api kokufa même le bapapa azokende ye na kisangani na front donc ye moto akoya kosoppose na bokonzi abi te bobomaka na pouvoir mais Faci comme la salle tata moto apesi fato Faci kapasi apesi ye motema wana aza pena wana est-ce que bitina bozo ko benge beton ngati eza fruit ya aza bo benge beton ana motema ya libanga ya beton akomela bino pena fubo futa motema ya beton ya libanga tamke la pesi bo benga ka bongo aza beton ko tout le monde a contraindre bango bankoyi misatu na kati ya Kongo koyi Faci koyi Kabila inkoyi Nzila balongoke Kembo balongoke Kembo bankoyi biso pe bana nkoyi toza wana tokoteya bosolo ya tata moke mokeli tokoteya bosolo ya tata mokeli nyonso bonza na ntina na yango eza kosalama mato ya koyoka toyoka motema ya kobomba tobomba makambo oyo ebombama po tokota na mosala ya balongo fumuki mbango toyeba ete on vit mieux que chez soi tobeteli balongo fumuki mbango maboko